Botama congolais oyoka elengi et surtout que tozaka kala mboka moko o République démocratique du Congo mboka bakoko batike la biso mbote Kinshasa mbote Congo Brazzaville mbote ba diaspora partout au bozana mokina cadre fidélité pe confiance bope sabiso mbonda ekolo poto pe sabino ba information na ba temps moko réel pe ba information moko ya sûr. Tofongoli édition na biso ya mokolelo na élément oyo boye bake na oyo etali ba élection le 20 décembre 2023 peuple azako senga la cour constitutionnelle asala musala kitoko avec beaucoup de sagesse pour ebetsa mitema ya bato mabakute. Mwana ya Congo awa tozako kende na ba élection le 20 décembre 2023 boye bake depuis seni atini ba dossier ya ba candidat président la cour constitutionnelle déjà ba revendication ya koluka ko disqualifié ba candidat misusu et comme déjà ko beta mbonda mingi awa na kati RD Congo soki ok la cour constitutionnelle okomona 7 kikumi oyo azape candidat présidentiel asengi ba invalider candidature ya président sortant Félix Tshisekedi parce que Kombo oyo apesa la seni eza oyo apesa kati la 2018 et suki kaka wana te bondi melanga ike no etali pe nga bonaye asi a activer po Babou Kapé Masolo, il y a Moïse Katumbi qui peut présider ensemble pour la République et surtout des pères et des mères pour Yangonde et Zamakambo. Maintenant, comment on a dit oyo, tu es habitué ce qui est vraiment comme ma kimia. Ah, voilà, Moga Patrice, Emery Lumumba, père prophète à la verre. Ah, ouais, et ça concerne vraiment sagesse et pognon sur elle Kakitoko. Nangambo ya bato maele tope ba chef coutumier bango baza ko beta mbondake e kozala malamu te kolonga ba candidat na niveau ya cour constitutionnelle pour la combattre la kimia pe bomoko ya mboka esengo e kozala ke challenge oyo ele kamalamu po oyo kolonga alonga pe oyo kokwea akwea kaka na ba urne nde ekata makambo biso pe bonda ekolo tokosenga kaka na ba juge cour constitutionnelle pardon bosale la sagesse et surtout que yangonde ekozala arme malamu oyo ekomema ba élection crédible kitoko pe eko permettre que peuple a se retrouver na esengo na e na oyo a kovoter na ba urne boke ba mingi na ba sentiment po na misika fourmi makambo ya boyangonde ekabolisaka bato pe epesaka sango ya mawa mingi esika bato bavandi ekozala kitoko te Congo esekreto zala bomoko en tout cas bon ça la sagesse oyo bomoni ke dossier na eseki azala invalidé honnêtement pe soki eseki ke ba continuer course ensemble botika ba kene course ensemble de manière que eko kweya ba irende ekweisa yango biso to betisika kambonda kakana oyo etali ba élection en décembre 2023 boye ba keseni azako belela mingi bokota ba accréditation pour ba témoin oyo sengeli bazala na ba bureau de vote. Mwana Congo boye bakena oyo etali élection en décembre 2023 et surtout que etikali mikolo muke seni azako senga na ba parti na ba regroupement politique na ba candidat indépendant ba kene déjà ko accrédité ba témoin na bango pona ko éviter oh basali tricherie to pe fraude po ezako senga ba candidat bazala ba témoin na bango oyo ba kotia ba bureau de vote nyonso pona ko surveiller ba élection bondi belanga ke ezako senga ba témoin bazala boye bake ba témoin bazala pona ko jouer ba rôle moko ya kitoko surtout pour nous surveiller, ndenge masolo ba élection écoleka pour transparence, il y a processus électoral et banakana bango. Et ça qui vraiment ba formation écota surtout même la ba quoi reculer ya mboka. Témoin azawana pour na couper sa confiance na candidat nae parce que azakolandela ndenge nyoso ezakoleka la journée si ekosila na ngonga dépouillement. Il faut azala po a rassurer bosolo ya combien oyo candidat nae azui na ba bureau de vote esika bango bazali. Grâce ya bisala ya bango ya kitoko ekopesa assurance na mutu oyo atina kiye aye basoki azui tote. Selon loi électorale bondi melanga ke témoin aza congolais nyoso oyo aza mandaté na parti politique regroupement politique topé na candidat indépendant pe esengeli azala accrédité na seni. Et s'ilité chaque parti to regroupement politique chaque candidat azala droit ya ko désigner témoin na suppléant po balandela ba opération électorale. Bakozala wana pour la kolandela ndenge scrutin na dépouillement ezako kende pe ko rapporter ba activité nyonso ya surveillance. Il faut ba se rassurer que ba état binyoso ya scrutin tina dépouillement etambwisa mindenge code électoral ezako senga. Bref bakozala wana
pour protéger l'intérêt ya candidat pe ya parti na bureau de vote pe kolakisa la transparence ya ba élection ko reverser mingi ba irrégularité pour la correction pe ko bengana oyo surtout eza lokola faute de manière que nyonso eleka kitoko. Awa biso monda ekolo tokosenga pe la ba candidat to pe na ba parti ba groupement politique en tout cas boluka bangonga oyo batebona mino bazala accrédité parce que bango nde bazali confiance na bangonga oyo to ke na ba élection surtout mingi na ba bureau de vote yango biso Betisika Kambunda. Na enseignement boye bake mwana mboka Tony Mwaba apesa ba inspecteur ouvrage o les aloko la boussole ya kosunga ba finaliste po nyoso eleka kitoko avec impact pe idéologie. Tozwa image pe commentaire. Nekola ngai bondi benangai ke inspection générale ya enseignement primaire secondaire pe technique ba aussi kozwa Manuel Moko kitoko la cadre ya procédure ya ba examen d'état après institution nango awala RD Congo. Utile oyo ya mosala ya kitoko eza innovation ya mwana mboka Tony Mwaba o azali ministre ya EPST na cadre ya ba organisation ya ba épreuve certificative. Manuel oyo bondi belanga ke eza avant tout document moko ya mosala oyo eza kolakisa processus ya enrôlement finaliste si na publication ya ba résultat ya ba épreuve. Bondi melanga ike yemoko ministre Tony Mwaba apesi yango avec impact pe idéologie na maboko ya inspecteur général ya EPST oyo yepe na tourna ye apesi ba principaux inspecteurs provinciaux oyo bazaki na esika wala pe asengi na bango balanda ba étape nyonso oyo eza la kati ya ouvrage wana e bango yemoko les patrons EPST apesi longonya na baye nyonso basalaki ke élaboration ya manuel wana ezala matérialisé et surtout que yango nde eza véritable boussole po na kolonga asengi pe ba intervenir examen d'état basala vraiment musala na respect ya procédure oyo eza défini na manuel oyo que les gens peut-être voyaient ou ne voyaient pas avec tout ce qu'il y a comme conséquences visibles ou non, nous avons apporté la lumière. C'est le travail qui vient d'être fait. Soyez fiers de ce que vous avez fait et recevez les remerciements et les encouragements de tous les ministères. Désormais, tous les intervenants dans toutes les étapes, chacun sait ce qu'il doit faire et quand il doit faire. Et si c'est mal fait, il doit répondre. La carte de rappel, Boye Bake, Manuel Oyo ezaki publié lundi le 23 octobre et pas Yemoko, ministre EPST, Mwanamboka, Tony Mwaba, yango biso. Tobeteli kaka boda po musala Oyo et monani kitoko. Boye Bake na ba campagne électorale oyo ezali koyena ba activité na bino ya ndenge na ndenge ya ba mariage to ya makambo ya ndenge na ndenge même ya ba église bo pesa confiance na mbunda ekolo agence parce que kuna ezali ba professionnel ba bosala misala ya caméra ba osala musala kitoko pe ekole ka ba télévision oyo ebele za ala kata ville province ya Kinshasa. Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. C'est ça asengi na basali ya Nzambe kimia surtout na babatia na bango na cadre ya ba processus électoral. Toza élément oyo. Ndeko ya Congo boye bake ba représentant ya ba confession religieuse ba kutala ki na président CESAC kakapo même na ba matela bango en tout cas ba éviter ba dérapage surtout na ba moment oyo toza ko kenda ba élection de décembre 2023.
bino moko boyo kanenge nini babetisa kimbunda. Pour Konaiko, Armée du Salut, Kimbangiste et le reste, nous sommes venus, en fait, sous notre demande, rencontrer le président de CESAC, compte tenu de ses responsabilités les plus lourdes en ce moment, cette période électorale, et, pour échanger autour de la paix. Et nous avons également trouvé cette préoccupation en lui, et ça a été une très très bonne rencontre qui nous a enrichi même dans notre manière de voir les choses. Et si la qui wana te boye baké mona mboka Christian Bosembe a solo la ki peli susu na déchet RTNC et surtout mwana mboka Christian Bosembe aza mingi kolinga te na ba média ba campagne précoce et salema po nyonso ezalaka ngonga na yango. Différents prescrits du CESAC et les conseils qui nous sont donnés. Nous faisons un grand travail déjà à notre niveau pour que dans nos différentes émissions nous puissions accorder déjà la parole à tous les Congolais, et pas seulement les candidats, mais attendre également la période électorale pour ouvrir nos émissions à tous ceux qui le souhaiteraient. Donc nous respectons tant bien que mal, parce que bon, il y a toujours des dérapages qu'on peut constater, mais sinon, dans l'ensemble, à 95%, la télévision nationale suit les recommandations du CESAC. Bon, dis maintenant que nyonso eleki kitoko pe eseki vraiment toto sapo nyonso pe etabisa makaka kitoko yango biso betisika kambonda masolo ya voyage à la République démocratique du Congo et comment kitoko c'est parce que Quick Travel Visa azako sa musana kitoko avec beaucoup de professionnalisme mais pe kuna ataba loko na famille au voyager pour keleka kitoko. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babillet na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouani. Pour ça, la confiance na Quick Travel Visa, partenaire sur la bio, na où est le voyage. La visa ya où ils ont bima, la visa ya Canada, la visa ya Afrique du Sud, la visa ya Cuba, bref, la visa ya Mokili-Mobimba, tout ça limité. Pour conseil la bio, assistance, côté prise en charge et qualité. Donc, il faut un bon moquer. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion bokotu nanga soki bazwami wapi. Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence à Rebetani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Maman Calvini Onyumbe Bakisele, Maman Kimbaseke akedaki ko représenter les présidents ainsi no Kabamba Bakisele Papa Changu mingi la quartier Badara Penda ku ya Pembe na cadre ya activité ya fondation les rebâtisseurs Yani Kaloso azalaki na compte ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité.
Ndeko ya Congo, moto akosa yote, misala mwana mboka Insino Kabamba, les samouraïs du changement, bakisele papa Changu. Oyo azakosana na Changu, en tout cas adversaire azalité, moto akosa binote. Fondation les rebâtisseurs, ezali kosa musango kitoko, à travers Yemoko, les présidents valables na yango, mwana mboka Insino Kabamba. Boko tunanga inini, boye bake, tolakisa kibino mikole wuti koleka, inauguration ya siège munene o basale kuna badara pona kosunga population ya kotokuna pe bazo ba formation kitoko en plus bolanda kipe ndenge nini a organiser la kibango misala ya kitoko ya boulangerie de manière que ba mama ya kula pe ba vivre kitoko tellement que asala ba promesse la pe a réaliser kango tala ndenge mama Calvini Onyumbe oyo azala ki représentante na ye pour la ko répondre présente na appel oyo population ya badara ba pesa ki kaka ndenge bozali komona kokote mama Calvini Onyumbe population bayembeli nzembo kitoko basepeli parce que bayebi ke ayele ko concrétiser promesse oyo apesaki bango basololi kitoko bayembi pe kitoko kaka na cadre ko réaliser ba promesse na apesi bango ebele ya babassin ndenge kaka aprometaka bango ne bozali komona awa etuluko babassin oyo ezangi nombre la ko sabino te moto nyonso asepelaki pe a se retrouver et surtout que yo mutu ozali koluka kwa koto en tout cas suka kuna parce que okosala dépense ya pamba po population ya koto oyo bango surtout bakoma déjà ba membre ya fondation les rebâtisseurs pe bandima na bango misala ya président Insino Kabamba oyo bango moko ba pesa comme papa Changu et soki wana te tellement que fondation les rebâtisseurs bango balobi ke bakozala partout la Kinshasa mingi d'abord Changu et surtout que yangonde ezali mabele na bango batambola kila cortège inde ti na ndako ya pembe na commune ya Maluku kaka nde bozali komona population OP bayabi bango kitoko mais objectif ya azaki ya nini ezalaki ya inauguration ya siège mususu ya fondation les rebâtisseurs po bandeko ya kote OP ba bénéficier ba formation ya kitoko oyo fondation epesaka mingi ya kokomisa mutu akoma ichi na société alongwa la système epesa ngai kabela ngai akoma autonome esali kitoko population ya ndako ya pembe basepeli po ezaka vraiment bosengi na bango bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda naza na esengo munene na ndenge andimi biso komona lolenge nini population baza kosufrire makasi me ndenge andimeli biso ke biro na ye ekota na commune oyo en tout cas félicitations grand couronne aumela mutu malamu apesanga ndobo alakisanga koloba ke opesanga mbisi déjà basi bakanga na koyeba koloba te vraiment nzambe pambola ye merci beaucoup ya libela tozana ye elo bato oyo pena basengeli bazala na ye ensemble awa na biro na biso ndako pembe eza biso to souhaiter que mona ye ya liboso ezala na sincérité nzambe vraiment appuyer ye à rebâtir effectivement accompagnement ayebi poids na ye la stratégie na ye être ensemble na biso à soutenir biso surtout na idéologie je crois bien oyo ya zana ngo posa to ko sala nyos tout a ko réussir en tout cas toza parmi ba oyo baza ko soutenir ya boye elakisike Insino Kabamba les samouraïs du changement solo bakisele papa Changu azali ko sala misala kitoko akanga Changu mobimba adversaire azalaka te po ba pesa e confiance na motema moko pe balobi bango na ye bakokende sina lifo boye biso pe mbonda ekolo tofuli ye mokako suwa pe tobetele moda kitoko tout po misala na ye eyokani biso toza ko lutter contre la pauvreté. Soki biso moko tosungani te mutu pa kosunga biso azali comme journaliste professionnel koyeba kosimba caméra kitoko pe kosaba montage vidéo kitoko en tout cas kimamba on a de formation média indépendant c'est formé na mokuse pokuna eza vraiment ba professionnel ya média de bazo pesa ba formation na tamoko ya mukepe na ba prix moko abordable.
Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Problème ya ba détournement ya misolo ya l'État en tout cas et qui a trouvé matozole baté ni ni pe ezo kozanga fama ko kosa bato ba prison ba sa ba 20 ans ba 30 ans loka ba kuluna nyo surtout. L'opinion publique se souviendra qu'au courant de l'année 2021, l'inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cet audit a couvert la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de la loi organique de la Cour des comptes, le procureur général près cette cour a traduit devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières M. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 $ au préjudice respectivement de la GECAMINE pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 $. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMINE et de la Robank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Moulimbi, PCA de la GECAMINE au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DG AI de la GECAMINE au moment de fait, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur, en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Boye ba Congolais bazali kokufa mingi surtout aba kokufa plus de 50 personnes kaka na bituba aba 123 kuna na est ya RDC yango ezali vraiment. Tout le monde makambo etali ba c'est le fait to bunda po Congo eza ya biso. Ndeko ya Congo bondi melangai ke oyo eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo en tout cas eza kosenga kaka il faut FRDC à répondre positivement pour la kokotsa kimia na RD Congo et surtout tout le monde indégue le chef de l'État ayamba ki ba officier militaire la chapitre Union africaine eza kosenga kaka nyonso eza la matérialiser pour Congolais azaka kokufa la makambo o etali M23 o aza appuyer la ba Rwandais ba accusation so qui peut électro eza ko bibisa biso ba lembele boye bake gouvernement a outi lisusu kofunda Rwanda na mabe oyo euti ko salema na Ruchuru kuna na Nord Kivu oyo bila ebimi ya plus de 50 morts bango moko bamoni bateni ba armée na ba munitions armée rwandaise ndenge kaka Patrick Muyaya oyo azali ministre ya communication et médias abeti Simbunda abakisi ke na image oyo ba capturer na drone ya MONUSCO pe ya armée na biso bokomo na colonne ya troupe ya armée rwandaise baza kokota la colline na côté ya cité ya Tongo na nzela ya Kalengera Muyaya alobi bien que troupe ya armée rwandaise baye ko renforcer ba rebelle F23 pe ba attaquer population civile ya malamu ezake ndenge Patrick Muyaya abeti loboko na mesa c'est que le gouvernement mobimba bazona nous esprit ya kolonga cesser les faits oyo eza ko distraire biso pe
tokende na baaction directe parce que congolais nde aza kokufa tozela te Goma ekweya po tobanda kosala bacalcule ya ndenge tomesala na football. En tout cas oyo eza football te po tosala bacalcule oyo eza likambo nde ya milimo ya bato. En tout cas gouvernement telema ndenge kaka baofficier bosanganaki na mokonzi ya mboka chef de l'état bondimi ya solo ke ya kodefendre gouvernement mpe ya kodefendre Congo mobimba. En tout cas gouvernement pesa autorisation makambo sele fe oyo eza distraction tolongwa nanu tokenda baaction po tolembi likambo oyo. En tout cas tobetisi kaka mbunda formation ya make-up ezopesama avec impact na idéologie pe inscription eza toujours continuer kuna na fondation Jonathan Sangu welisa po ozwa esika Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville, Fondation Jonathan Sangu FJS Asbel na Mukuse, oyo ekumba maka epai ya ye moko Jonathan Sangu, esalaki bobange na marche de santé awa na ville province ya Kinshasa, pour sensibiliser la population à s'adhérer massivement. Na Fondation Jonathan Sangu, ozala papa, maman, elenge mwasi tope elenge mobali, olingi o entreprendre FJS Asbel, abengisi bino po na kosangisa mayele. Na lisungi ya FJS Asbel, pe na loboko ya Tata Nzambe, nyonso ezo salema kitoko avec un partenaire idéologie, toujours pour na ko rendre utile à l'agréable. Fondation Jonathan Sangu à travers Madame Rit Bongoyi na équipe Mobimba baza ko informer na population kinoise que formation ya make-up na coiffure et si ebandaki depuis kala depuis le 9 octobre pe yango ekosila mokolo ya samedi 28 octobre pe ba brevet ekopesama epa ya mutu nyonso oyo a participer na formation na 2000 francs na yo ya pamba ozwi formation ya malonga boya ebele po ba place eza limité oyo esengote yo mutu olingi participer na formation oyo ya Fondation Jonathan Sangu benga bango na plus 243 97 82 76 398 na bandeli lisusu na plus 243 97 82 76 398 na Fondation Jonathan Sangu ekosimba kaka yokanyo mwana nyonso soki abotami akoki vula mobimba ezalaka esengo na libota pe kaka ndenge moko mbonda ekole koki vula mobimba tuka to senga bido bosunga biso na bénéfice te obozolango po activité ya kosangana eleka kitoko avec impact na idéologie. Ok, la province ya Kwilu, mingi na territoire Bagata, oko regretter quoi cheko, eza kuna makasi likolo ya nzala. Toi na élément oyo. Ndeko na ngai dako sayote, tango yo na ngai awa na ville province ya Kinshasa, toza kolia komela, pe kosepela boyebake. Na bakwa mosusu awa na RD Congo, bato baza kokufa na bitumba pe na nzala. Lokola soki ok, la province ya Kwilu oyo eza na sud ouest ya République démocratique du Congo, mingi na territoire ya Bagata, oko regretter pour population ya kuna, en tout cas baza kokufa na kwa shekor donc nzala e beti bango na ndenge moko ya mabe. Boko tuna ngai nini? Moko ya ba Congolais oyo aza consultant na ministère agriculture auti mission de service kuna abetisi mbondake pasi ekoti makasi na 3 secteurs ya kuna lokola na Manzasai Tobere pe na Kinzome côté ya paroisse ya Sia zala o ekoti makasi kuna ezananu ba maladie oyo ebeti banyama na kombo ya pasteurellose bovine pe e bomi banyama ya mingi lisusu ba activité ya bilanga eza kosalema kuna te likolo kaka ya conflit ke yaka oyo ebimisa ba mobondo po ekota pe kuna na bayanzi. Bondi melanga ike na bakwa misusu lokola Fatundu bazo plus de 400 000 déplacés à Kwamutu donc population bakoma ebele mais production eza vraiment muke makasi awa esali boye population bazali vraiment kosenga kaka na gouvernement central et le gouvernement partenaire na lokola FAO
pam na ba misusu en tout cas bokende ko agir dans lombango pour na ko sauver milimo ya bandeko oyo bazala territoire ya bakata parce que soki botiki bango boye en tout cas ekozaka milio na milio po zala de zala donc esali passe pe mapo ko shekonde esilisila bana kuna yango biso to betisika mbondo la cadre ya SOS. La fidélité et la confiance au Bopesa Kinga Alain de la présentation du journal à Mokwalelo. Talanenge et Memi Bisuna Souka ya édition à Mokwalelo. On appelle vraiment merci Minga. La Wilfried Samba Oda Sima caméra P. Image au Bozoy comme on a kitoko ezali monté réalisé et pas moi Namboka. Écrit dans ma tête édition et Simami et pas maman. Medrina Kambe mais merci Nabino Bandeko parce que vous toujours continuer. Kopesa biso courage na misa otozali ko sala ba critique et comment to ko sala kandenge bino bokolinga ponyo so ezala kitoko mais. Bon continuer ko s'abonner la chaîne YouTube de Monde École officielle P. Bon la mission sport terminé to le salon la primo abordable bo sunga biso P na une année oyo to se ko kala ko sala le 29 et le kitoko. To kuta la prochaine maso collé sur Azongiti.